Kabila ke bonde la pape na Vatican kuna pourtant auto boma bato. Est-ce que boyibi masolo ndenge lekaki po mukolo wana? Non senga permission pa Kabila po bato batambola après masolo yindi. Yoka kimbuta ko banga te president mutako bimalibanda zaki. Yoka kalev bosa ma manifestation na bilan piaka masolo toza sous contrôle. Nakanya mabasala na ba manifestation na zala bambila. Prise rassemblement de l'opposition zala mututena na bimalibanda. Ba convaincre Kabila lobi OK ba manifester. Jour ngope ko kit botala. Na tongo bato balamuki muta bougete on dirait ville morte ozo comprendre donc Kabila da bato na eba sepeli yoka André Kimbuta presse ozo mona na ebisaki bino muta ko soulever peuple azati à part Jésus-Christ. Umela si mabundi tozana yo. Wana na batongo wana te ba lèche bot nyoso wana ba kaleve ba kanyama presse moni ya to ebisaki ba manifester na bango muta azana bango azati ozo mona yoka Kimbuta kichase za bisonga na za osome na ebisaki bango basali mpiaka. Ah kichase za peuple te koma ya bino. Balobi kisasa La marche dite pacifique ne l'est pas restée longtemps à Kinshasa. Pourtant, l'intention première pour cette frange de l'opposition était de déposer un simple mémo à la commission électorale. Le message était clair. Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est parce que, du point de vue constitutionnel, le mandat du président actuel est arrivé à sa fin. C'est-à-dire son préavis commence aujourd'hui jusqu'au 18 décembre et le 19, ça sera la passation du pouvoir. De nombreux affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Ah, au monde des personnes qui peleke ce peuple a l'andi opposition. Opposition le marche pacifique. Na panique bobule bat bobi manandela te beaucoup bama patna ba lance roquette. Na clan Kabila panique totale Kabila kimi na Kisangani. Donc tito bandako luki akena ina obata mana Kisangani. Akena obata mana Kisangani pour comprendre so bazwa ki balingo tumbe la sauce bernaise. Tito zo bula ke États-Unis mwana maya bata meni na Kisangani. Azo bule kasite mukeba yoka sina Kisasa balingo kolongole tete. Kani mamoni ke ba policier ni bolia niembes. Kabila bengisi ba mercenaires burundais ougandais ba ya na Congo. Po ba policier congolais ba boya ko tirer. Asangisi siko ba mercenaire burundais na ougandais na bana ne amura basa sa ba congolais. Na yebi. Ndenge lekaki. Après bakeda Vatican basala ndeti babi mabata malamu ba moni pape zo bana bango. Ngoya o. Kabila constitution ni. Si azongo na italien. Donc Kabila partout place azo kende. Réponse mo Kabila dégage. Bomoni na parti alobi bonjour pape kuta répondre yete po yambie na kanda. Tango baye apesi kutu Kabila mbote te na maboko. Ti bayambie wana bayambie 20 minutes apamba muta auto sala 8000 km 8 heures d'avion izalaka. Siko masoni ba soleil na pa Kabila promettre pape ka kotika pouvoir. Moi lo bango siko ezate azobanga soka lo bien ko siko trouble ko bima na Congo. Et puis pape a insisté à respecter constitution. Kabila oza na terreau respecter malobana soko kosimisa na nzambe. Eke suke lo mabe. Donc Kabila partout place azo kende bazo bise kaka respect de la constitution. Bo pesa ba bisou bien bokasi pape mastana bino. Sacrilège asoka kosi Vatican. Eza grave, vous comprenez? Moi ko seza te ponyo so ba mona. Ndito bakena otumba seja IDPS to na ba preuve nango. Ekasi. Tozana ba preuve ke bana mura basala ki on ba image. Bana mura baké tumba seja IDPS retour de flamme basique comme les amateurs. Bana mura bakena osala ba tantala bango na 4h du matin ba jour retour de flamme to vanda ka bona 5h du matin ba mimi batu na clinique ngaliema. Bango batanda mi baziki ba komi pembe on dirait ba auto tungola bango mafuta carolite. Oh ba auto sala na seja IDPS ba sali ce qu'on appelle crime d'état. Vous allez répondre de vos crimes devant le peuple congolais, les plaintes sont en cours. Et puis ça crime avec préméditation pour papita mana Yves qui sont bandako no bango déjà. Nous avons fait du travail républicain puisque nos militants révoltés allaient faire du œil pour œil, dent pour dent. Ils étaient prêts ce soir à aller saccager, détruire les sièges de l'UDPS et des partis de l'opposition, aller également à la résidence du président Tshisekedi pour lui dire leur mécontentement. Kabila mande silima zo comprendre te papa zo talela yo iyo kozwa libonge ti kindungu. Kabila